Losako balasone kolo Congo, losako babundeli nyonso kolo Congo, losako mboka bino baibanso wa mesana kolanda biso na kati na TV lo laka nguluzi kimbangu. Losako mboka bino na kombo ya Nzambe ya mpungu tolendo. Losako mboka bino na kombo ya nguluzi kimbangu ya ntungunwa. To bosalite mama kipa vitandona. Oya solo azali moko ya ba mama. Oya lobake que c'est la révolution. Effectivement, tango yimfweni, tango ekoki ya révolution. Soko za koyeba teke ya solo makamu nyonso oyo tolakaki, oyo tolobaki, oyo ba prophétie lobamaki ya solo toliko vivre yango. Oyo akotia temba zalite ya komona ke ya solo mai tolobelaki bino ke ya solo bato bakokufa ebele. Ya solo ke bato bakokufa ebele tolobaki ke la libération ya Congo ekozala somo. Otobaki l'atrocité. Atrocité au nyonso da komona bandeko bamso baza koluka koyeba te kososola te en fait pona koyeba ezouta wapi elobamaki ekoleka ndenge eza koleka mais eza koleka na volonté ya bo baza kosala ngo ndenge nini baoyo bazali kotinda bakrimo nyonso eleka na kati ekolo Congo toyebi bango yango tolobi ke ya solo ifo toloba vérité. Toloba la vérité, to sala banalise, to luka to yeba, makambo yebanda kan, makambo zo kenelango wapi, pote bao baza kolela, bao baza kokufa, basali bandeko na biso baza bakila na biso. Alors soki biso moko bana somi kolo Congo, tuza koyeba teke bandeko baza kokufa, e mana ndenge nini, e comment baza kokufa, e l'État azali wapi. Na tango to mituna wana nyonso to akoyeba solo ke quelque part ça sent louche eza louche ya komona ke ya solo e bandi lelo te bandi ke bene bazo kanisa ke makambo e bandi lelo lokuta makambo e banda kala me bande ko tellement ke matoi mangonge leka bango ba yebi te ke il faut se prendre en charge et d'une kolobani kotala ke o eza koyela biso liboso. Soki biso moko to telemi te to bunda pour le Congo, moto moko akobundela biso azali. C'est ce qu'on dit, c'est prendre en charge. Pour bamboka nyonso na kati na mokili baza koseka biso. Tango toza kolela, tango toza kose victimiser. Ezosala bato mosusu soni mawa kolobe. Et ces gens-là comprennent tout d'abord. Est-ce que baza comprendre makambo baza vivre uti wapi? Pour mingi jusqu'à présent, baza koyeba te makambo eza koleka na kati na mabele kolo Congo e uti wapi eza kokende wapi. Alors biso pe tozali koyeba kolanda na bango malembe pote to kanga bango bakangaka moto ne loko ya yibi bakokanga ndenge nini ba preuve oto kozala ngo ko permettre biso ya kolandela de près ya koyeba makambo yo ezokende ndenge nini bo autorité bazala te wapi. Alors tu ko constater que c'est vrai, et bandit les lotés, et ça les plus de 2 ans. Plus de 2 ans que nous vivons cette histoire. Mais, bande que belle basé na ki diba, basé na bango na distraction, ba ne ko yeba temelelo, ba mingi, ba kufi, ba limwe, po basé la ki na kat na distraction. Tango biso to bane ko loba, bango bazo seka biso. Tango toza ko lo albi aboti mambele okuta wana. Abone na makambo wana, abone na papa sala wana, aboti ka makambo wana. Le kutana bango wana, lelo, ils ont sur le kutana bango te comme concerné. Bah comme concerné de la situation où ils ont collé la bango.
bato tango sa bino maboko na tiaka boye na ba tout temps maboko na ngeza pembe kolela na bango etalinga te ezepalanga te kolela bato baza kolela te baza kolela le bakomi na insécurité totale moye base déplace eza te babengi bakomi nakomata su keti te nakomata su moto te nakomata susu babenga soki état soki bataxi bis wana babenga bakombo nini wana état de motion esprit de mort nakomata lisu te bakomi kosala balèvement. Les gens ne nous croyaient pas, ne nous prenaient pas en fait au sérieux. Et aujourd'hui, ils sont concernés quelque part. Baza privé, Namakabo Bélé, moi, tambo les a sauté à Combo Bagi. Moi, qui est le boisate, moi, le transport boisate à limité et transport à Brego Joaka Kangoana. Mais tant que tu vas ne pas, Babylon dit ma bichotte, mais les lots, bateau baza privé, Namakamo Nyoso, oh, baza Kobani, que nous, comme et Zangate et Zabino, et Zabango. Ezabango zabande ko na biso oyo bakomi kolela lelo bakokende siko ndenge nini bakomi kosala kokwalege bato ntango makambo ebandaka ntango mokengeli amoni mosika alobeli bino boyebisa bango bokeba botelema bokeba bayoki te sikoyo bato baza kolela ezali ngai na yo bato wana diaspora o bango baza kolela te na diaspora tozolela te me bango baza kolela mpo biso bazokufa nzala misusu moya bimeza te akufa nzala moya ke nolukela bana quelque chose ate bapese mamusu rendez-vous ezalaki alekende kuna 20 heures abia ero bakosala bakoalevenga bana bakufa nzala lobi n'est-ce pas nani aza kolela bango baza kolela effectivement il faut ekende ndenge na wana nde etumbu na nzambe etumbu na nzambe po te baza mangongi na ntango bandeko na biso bamangongi bakovivre yango oyo baza kovivre tobisaki bino ke bakotelema nano batelemi te bakotelema na pasi ekoyela bango bakotelema pasi ezoya bango na nsima moto bavandeli ekotelemisa bango po ete bavandeli makala ya moto bavandeli makala ya moto oyo ezozikisa bango malembe apeki fe moto eza komata me te bavandeli moto te botika makambo lokuta wana moto wapi navandeli nanga bien aningani moke moto wapi enlèvement aningani moke tinapindi aningani moke te moto ezala ngute toza na biso bien tini pepele toza bien azoningana ye moko eza bien etilelo akotelema akotelema bakotelema esi mokomprendre yango matondo mpona balaki na bino matondo mpona balaki na bino matondo mpona partage na bino les nouveaux abonnés merci à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne matondo bobakisela nga balike na nga wana na posa nango ya solo nasenga bino mosolo te nasenga bino contribution te mais nasengi bino balike na bino c'est gratuit eza offert ça ne vous coûte rien eza yo offert mettez-les-moi s'il vous plaît matondo na partage matondo nzamba pambola moko na kati na biso ezali lelo ya solo mokolo oyo ya misato tosambelaka mingi tobelaka nzambe na biso mokolo ya misato rappelaka toujours andeko bayebaka te ya biso mokolo ya yenga na biso ezalaka mingi mokolo ya mercredi oyo tosengaka nzambe makasi voilà nzamba bankoko na biso apambola moko na bino nakoma mvulushiki mbango nakoma nkoko na biso banso oyo bayebaki monene na nzambe babelelaki ye nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga ya solo tangu yimfweni ale tokotana na musindo ya nyonso otolakelaki bino mokola lelo tokisa bino nini toyelaki bino mokola kali bomona titre mais vraiment tozokokota na kati na profondeur ya oyo nyonso tobombelaki bino mokola lelo po ete mingi na kati na biso baza na kati na kidiba bayebi te nini eza koyela biso liboso bazokatika mokili eza kokende ndenge tomesana ntango toyoba bandeko mokili eza kokende ndenge liboso te mokili ezokende ndenge mosusu bandeko ebele baza koyeba te alors tokende. La priorité c'est la sécurité et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Et j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurais pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Tant que je n'aurais pas réglé ce
sécurité, moi je n'aurais pas réussi mandat de président de la République. Donc je n'aurais pas réglé ce problème de sécurité, moi je n'aurais pas réussi Voilà Bandeko, où il a commencé ce problème de régler l'insécurité nulle part. Est-ce qu'il a commencé à quelque part? Oh, il a bandaki, abandaki. Non, abandé quand même tout moni, rien. Abandana no te pote, na tangwa yaki toko mona na kati na est ya Congo, na nord comme na sud ya Kivu, lelo kaka milelo na milelo, bato baza kokufa, FARDC invisible. FARDC et mon na kate sur terrain, bazar na bango soute, kaka kuna toko ko mona, kaka bandeko na biso boto de France baza ko bunda. Bandeko to de France baza ko bunda, mais toko mona FARDC qui est porté disparu na terrain. Quel arrangement FARDC a ça là, na empire imatuti. FARDC ezali gouvernement, oyo ezali commandé par les Tutsi rwandais, oyo baza na kati na Congo, oyo baza ko diriger Congo. Donc faut pas compter sur cette force armée. Donc ça veut dire que Moka eza toujours na boko ya bapaya oyo ko vivre na bango mikolo nyonso, oyo baza ko nyokola biso na ba stratégie, oyo nyonso baza ko joa. Ba stratégie nyonso oyo bapaya baza ko joa, biso na kati na Congo to ko beta maboko po ete toyebi na biso te nini oyo eza ko yela biso liboso, eza ya pasi pe ya mawa ya komona ngo ke solo nyonso eza ko yela kati na Congo, biso tozo ko talaka la miso zo sutuka. Toko sutuka basala ba plan, bazo resir ba plan na bango, biso ngana yo tozo ko sutuka. Toko sutuka po ete taki diba. Toza ki diba, to ba réveil, tozo lever nano. Alors toko te ko lever, toko te ko belela. Papa mingi avant na nien alors te tere kela ko simplement kamo te le kelinga obia za mwana mobali obia basangana bango nyoso ma to tele mato tomboka te ba nyoso ba mabo kaka to ke la biso l'église to le semble la biso l'église ba pa ya pe kuna bango pe l'église o biro l'église bango pe l'église ko kama ba américain pe kuna ba kolo masolo ba lobi ba zo jire ko la bible avant ba kele tumba ba tel bible ba lobi ba jire pour la défendre ko luka intérêt ya Amérique na bible toke ko bunda toke ko boma bato wana pour l'intérêt ya américain yo lobi te ngana ko sambela ka so na sambeli kaka ekoki esili ekoki alors o sambeli o bundi te zéro nzamba ko yoka yote nzamba za besoin faniante Nzambe azana besoin ya bato baza ko yeba musala ko sala ke ya lelo maboko ba pesa biso makolo ba pesa biso segela biso to bunda to telema to bunda ndenge ba nguna baza ko bundisa biso yo so ko lobike te tika kana pe la ka nzamba ko sala e ko sala passe wa wara yo to kana ndeko bomoni ba enseignement oyo ngana zo pesa rapino. Les pas si pour tout le monde doit comprendre. Pour prison, on va cotiser. Et les gens qui doivent la makala. Et là, nous avons mabiso, toza musika ya vérité. Toza musika. Makambo tozo kanisa bosolo, nzoko ya monde lukuta. Makambo plus on voit lukuta, nzoko ya monde ba solo. Donc, Mundela y a ça la lavage ya cerveau. Jusqu'au point, il y a qu'à usurper l'identité. Or, si on bengi mutu, on dit que, oh, il y a zali ndoki. Ndoki, et ça n'a qui Congo, na lingale ni mulwale. La lingala ni uchoreza lingala de uchoreza les expressions ya ba benga ba slang argot hein mais kindoki ndoki ni mulwani christianisme et bébé biso. Ceux qui sont allés dans la chrétienté, ne doivent pas jouer dans le loté. Et le
que ça, tout le monde n'a pas sur eux. Moi, je crois que le président de la République d'Afrique, Batika Oluka, voisin moyen au Bémis Afrique dans le boulot. Seule solution au Bémis Afrique dans le boulot, c'est le christianisme. Si on retire la religion en union, la seconde. En fait, on va s'aligner. Mon union, c'est pour empêcher Bango de dominer Bisso. Écoute, Bisso, tous les benga bandoki. Ndoki Moutoui a développé Mayele jusqu'au niveau où atteindre le monde métaphysique. C'est-à-dire, à Kolissi, Mayele a développé Miswana. De Babengi Ndoki. Autant que tu l'as, la Ranabutu, tu l'as, Ndoto. Ceux qui m'ont dit ça, ma belle-fille n'a pas Ndoti. Ya solo bande ko bala somme ko konga solo kende ko matondo na matena yo ozali ko pesa yango biso to bakami kolonyoso et donc comme c'est biso de ba fene ya soga ko tala ke solo o tali bien le loba grand fainéant du monde ce sont des chrétiens ba grand fainéant du monde oyo bazela ka nzamba sale la bango surtout la kaki ko le Congo en majorité 80% ce sont des chrétiens tala bango meke la l'église. Batonda na kami kolonio ko 5 samedi dimanche plein d'église. Montra la promesse na za ko senga. Ya luka kalibala, ya luka ka voyage, ya luka ka musala, ya luka ka nini. Non sommet à sali 5 ans, 10 ans sans se rendre compte. Que abandonne le ko bala kala tikale pe o jwa ngote. Ah tinga mikaka wana ya le bikula non. A matisaka na tombo la kana se amataka likolo. Ndima kaka okozwa. Ndima kaka okozwa. Avant que cette solution t'est d'aller chercher du travail. Avant que cette solution t'est à luka formation. Avant que cette solution t'est à luka sala bilanga. Mais à l'unité de yaka na église nanga, zalaka na bawana, senga kaka ba mane ko kita. Un jour, likaka na église ba tole ko pumuka, nzamba ko kitawa akopesa biso to longa nango. Yaka kaka. C'est là-dedans. Il y a une aliénation mentale. La faiblesse collective. La faiblesse collective. Là, basangani, nakati la faiblesse, ba fainéant, la ba fainéant. Nous sommes là, ne quoi lobi, mondele. A préparer qu'il y a calculer pour me choisir le baquet. Non, papa, bon, le christianisme monto, et ça le bichot, et le christianisme était, mais bon, le bichot, à l'origine, christianisme, de quoi il y a, ma pays, nous, au bazana, na régime, au bazana, na carte christianisme, ma casse pays, on les a développés pour le christianisme. Pays les a développé dans le monde total à quelque part que non, ah, c'est la religion, ah, et ça le moussala, oh là là, t'as la nègre batongi, t'as la nègre baza pour vivre bien, pas ce siri bango pour la ressemble là, wapi. Wapi boy sanga motangela nga moko na kati na bino alba oui tala na etaboy bango babana ko sambela mi ko sambela ka bamona ba tongo mo bala buki bamona ba buldige boti bamona ba nzela e boti bamona ba mbise bana ko bima na mai e bana ko kwena ne banda na mukili ba to bana ko lokta bana ko lia wapi c'est musarate. Voilà bande ko wana somme ko ko biso to yaka po wana po to pesa bino o sengeli ya ko laksa bino ke solo nyoso wana o bayaki nango bato bayaki nango bayebaki pour ba bloquer biso l'esprit ya ngo bayaki biso wa bino ba kondima wana pena ba mbako mona nzamba ngote me ba kondima ba bana luka ko salela ye makasi e wana biso to fa espace pas espace ya ngo za ko renier na bango lelo e biso dozali to tikali na kati na bokangami wana et toza ko nyoko malelo moko na biso za ko luka te ko luka opima na kati ya le bulu wana te c'est bon et koki pour te continuer na système oyo mindire batikela ki biso ah e bobungi ndango wana to ebite est obima na ngo koloni toko bima na ngo mokolo moko te gwa na sire bino toko bima na yango te tant que biso moko to yebi na note po na nini to kangama na ngo système ne kanga biso otoko benga 3C ne sabne mi konoso 3C mute kanga biso na tango te bite mundele a calculer mo bien wana na ko kanga bango prise ba kanga be biso prise
8 siècles. 8 siècles tozawana. Ba fainéant, ba fainéant. Mboka zo tonga bate. Alors, biso tsakoye bate qui a sur le sengeli, tout ça la ponza ba pesa biso miso. Mutu, maboko, nyoso baba, nyoso branche, nyoso, oya pesa pe bango, a pesa biso. Biso en plus, quelle chance! A Barcelone biso na sama belé. A Barcelone biso nyoso tcheka mo ba belé mo na likolo, a il faut to ko tumo so na tiki ngo verbe bo le ko lokota. Bon mona, il faut travailler. Il faut que ko tumola. Il faut travailler aller chercher ça. Nous avons à bon bien, on a pour la yo. Pour ça, si on a quantité, c'est qu'il a déjà nous. À bon bien, on a dit, il faut que tout le monde, tout le monde aux yeux, tout le monde salé, nous sala aux yeux. Le tigre va pas, il va sala, mais sala va jouer à Kango. Barre ton rambo, na bango, na bilo va de pas yo. Yo kaka, na Bible na boko. Tigre na semble la gâte, na tout la gâte. Na la besoin de lucrater. Na la besoin de semble la gâte, na pour la mine. Tigre na semble la nzambe, a robot la tomate. Akoboka la ngandunda, akoboka la ngambisi. Tata, mama. Naloba ngai papa ponga na kana ba conseil na lobele bino oyo kinga malamu, o bike te makamuna yo wana tingo yo kangote, bikamute iko yo kangote, awa lelo ba nani baza kolela, mingi baza kolela wala boba boy ko yo kambiso, o yeki ba conseil bino tona posa na ngote, tona besoin o ya biso. Allez. Toke. Congolais voilà. Congolais grandit. Dans un niveau de Nous ne sommes pas au on votait les sous polo. de voter les gens au travers le polo qu'ils nous ont donné. Non. Il faut voter Batumati. Il faut voter les gens. Il faut voter ma Il responsable. faut voter les responsables. Pour voter Batu, il n'y a pas À la place de voter les simples personnes parce qu'ils t'ont offert un polo. $1.5. à voter pour la polo. Tu les votes pour un polo $1.5 à ton âge là. Je sais quoi là. Dis-lui, grandis un peu. Dis-lui, grandis un peu. Dis-lui, grandis un peu. Si les gens grandissent, ils doivent rester 5 ans. On avait donné le mandat de sécurité. Il y a ça les c'est quand les gens ils font la personne a fait, ni ce qu'il n'a pas fait. ni S'il n'a pas bien fait, yo les sous-soutiens. Yo les sous-soutiens. Faut quitter dans l'immaturité et l'enfance là. La bassesse. Alléluia. Amen, tout va bien. Alléluia. Amen, tout va bien. Les Congolais, on les considère comme des gamins. Non, non, on les trompe avec peu d'argent là. Et la carte de l'église, par contre, on piège, la carte de l'église, par contre, mais à la fin de compte, la carte de bourou, il va comprendre tes messages. Parce que la oui, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va saisir le message au pasteur de la Colomba? Pas comprendre parce que aliénation mentale, la faiblesse collective. Fainéant, comprendre rien. C'est la pasteur a la licolo, comment pas écouter la barobalia. C'est ça la solution. Alors, voilà, Oyo et Zali Kolo. Mais bah, il y a qui biso, il y a l'ensemble. Wana, maman, la canne de Komora, le bébé, wana, il y a solo bon alandu, il y a solo. Ce qu'on t'a bien à Mokili, christianisme, il y a la biso, biso ne doit appliquer Kango, Maoua, et Zanil par au monde. Vous avez vérité dans le Corabino, que le christianisme, biso ne doit saler la Kango, ne doit courir Kanango, biso va Congolais, et bloquer biso na carte dans ma cerveau. Bango va voyer la biso. Bango va dire que non, ne va l'aider catholique créer mon sous. Va créer. Non, ce bango va créer. Na binzambi, na église qui mbangiste, bango va créer un mota kosa yote. London City. Na bana na bango va tinda que les États-Unis. Bokita. Comme on va aux États-Unis, va on dit la bino, banane, va pasteur, ou aminene. On va créer Binzambi. Et vous pouvez le péter Binzambi, 1982. Binzambi, bon, t'as mis. Bon, on a Binzambi, banda, pour tout caravane au Kiné Banda.
Si on tourne comme ça, comment est bandam colonie? Ou comme ça, on bandam colonie. Alors, so, t'es bichon de bandam, mais. Mes chers amis, toi là, passe. Si quand tu es, boyoki malam, boyoki pété, na zappé vino. Voilà, bandeko bana seme kolo Congo, tous allez continuer na ngo poete to la musa, bandeko na biso bazana kati na bobungi, ya ko sanga ko yeba oyo za ko yela biso. Voilà ndi to ko el susuka na même maloba après na kanisa na province pe ezali ya konginda. Mais to ke nano makamonini eza ko leka na kati na kolo Congo, na kati na Kinshasa. Alors là, nous commençons par interpeller. Notre interpellation ezali na ba Congo ya bato 4. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Tango Fort, Félix Antoine Tshilombo, Peter Kazadi. Oyo nyonso boza komona eza koleka na kati na ekolo Congo, boluka boyeba botuna nano bango, bino ba juge, bino bo nyonso ba généraux, oyo bazala engagé par Tango Fort. Oyo bazali engagé par Félix Antoine Tshilombo et Peter Kazadi. Oyo bazali engagé par Hippolyte Kanambe. Confusion dans la kati wana, bango nyonso baza ko se retrouver na kati na makambo wana. Boyoka makambo bokan. Olive le baza impliqué na ngo, mikolele ki ba fille ebele, ameba bango gauche à droite et ça lui plus de 2 ans 3 ans. Silence moko boy kotaki bato balandela ngo tembe ya imordant. Batebela théâtre bakufa ki balandana ki bakufa ki ebele basoni makambi meka gauche à droite bateka ki bamemaki biso basaki boye l'état alandelaki te alandelaki te esila te bolanda. Alors lelo eloko tokoloba esali plus de 2 ans, je dis bien plus de 2 ans. Musala oyo ba kidnapper, musala oyo ya ba ko enlever batu, musala oyo ya ko boma batu e ubeli ebele ko bana même soto tcheke déjà kuti za muke plus que ça ezala et continuaka. Mais congolais akidiba kinois akidiba banoza moko e baloko taki mutokuna e baloko kipa mote bazwaki na époque wana bakedaki mingi na kati na est. Bande ko na biso à est borgane na bango mona qui passe. Alors ba mona ke kune reversé ba crime nyonso à est ba transférer yango wapi na kati na Kinshasa na ouest. Est et ba transférer ba crime nyonso o ba lo sala modèle to ba crime wana nyonso eye na kati na Kinshasa. Eloko ya sika ezate. On leur comme un gouvernement congolais aujourd'hui si bazali wana ba démanteler réseau oyoté plus de 3 ans réseau oyo ba réseau wana ezali en place ezali ko enlever ezali ko ba rein ya bato borgane na bato na bana ko boma mutu na moyi bato wana o ba ya na yango o ba zwa kango mi ba poto baza wana na ba ONG bazo toucher bango te. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là dans ce travail-là. Nakati Kolo Congo. Félix Antoine Tshilombo, Peter Kazadi, tout le monde interpellé Pino. Hippolyte Kanambe, Yekutu chef Nango, pour monter à Tungise Azate, monter à interpeller Azate. Surtout lundi, il y a aussi des médecins qui sont compris dans cette histoire-là. Des médecins. On va appeler ça dans un titre honorifique. Des médecins. Baza impliqué na kati na makambo. Mes chers amis, bolanda très bien. Makambo tuza koloba oyo. Surtout cité ka ba kombo ba tête wana. Mais na sima na bango, il y a des médecins. Ba médecins belé ba na kati na makambo. Et comme ko bangi sa bango ke ba rebaisser bango. Ba comme ko banga. Ba comme ko banga ke ba tête koya dans cette histoire de Sabino Sikol. Alors, cette histoire oyo to komona ba influenceur ba influenceuse oyo ba bouja Kinshasa ba bouja ba grande ville ya Congo oyo ba laksa ba na mbongo oyo ba laksa ba de komolanda bolanda s'il vous plaît ba lakisa bazana bozwi ba lakisa ke baza ba millionnaire to la sabino en image ba bimisa ba mbongo na ba concert
n'a pas dancing, ça va tapage partout. Est-ce que gouvernement, est-ce que ministère intérieur, il y a ou pas, ok, scénario, théâtre, na kati na ville à Kinshasa, na kati ya ministère intérieur. C'est du théâtre, ils ont continué le théâtre. Alors, plus de 3 ans, plus de 2 ans, pour que les grands minimum, plus de 2 ans. Oyo bateau va exercer musala na bango, ba jeune, ba nani, tout ça, ba zeli pour ça va faire la carte de l'école au Congo, na mboka oyo va faire le machakate. Si vous, mes chers amis, bon là dans la liste pour vous comprendre, beaucoup entre vous que il y a seul papa ça dans la raison. Mboka moko va faire normal et machakate sauter. Business et machakate na Congo. Parce que les gangsters, les frappeurs, les justiciers, ils partagent dans la sauté, ils bloquent sur pour la bango. Et ça a un grand voleur. Le col Vital Kamere, Oyo, na Massaro. Tokoya. Batouana Nyoso, Bango, Basala, tapage la carte de Congo. 500 millions. Allez, bah, c'est ma tapage. Famille à Félix. L'Ekinaye, moi, Naye, cousin Naye, Mbongo, millions. L'État, Ozawapi. L'État pour demander des questions à ces gens-là qui jouent avec l'argent. Et voilà, allez, influenceur, influenceuse, continue à circuit. Créer les zones à Bango. Oui, voilà, Bango va frappe. Il va bon à l'État. Bisson, moi, quand on a un bon, na caisse à l'été, zate, Bisson, de Luka, n'est pas de choix. On propose Bango à marcher. Marcher, c'est quoi? Quand on masse à l'eau, au côté que la Bissoye. Kaka petite sœur wana zo mona wana oko tekaye kaka mwana wana oko yana ye tu as besoin bana tu as besoin na ba organe pesa bisango o komandenge ba mususu ba komi avec des millions. Est-ce que vous entendez? C'est ça le grand problème. Basaliango et alors l'État démissionnaire, l'État a remonté la tête, bateau wana tout bazo continuer la grande mafia oyo ya. Ils ont continué dans la belle école au Congo. Plus de 2 ans aujourd'hui, succès, il y a Batouana Nyoso, na kati na la belle école au Congo, Bakuluna, Basali succès, bon, le Sikoyo, Bakuluna, stop. Est-ce qu'on en parle encore de Kuluna? Batiki dans Bakuluna. Banabama Congo, Topesa la Zendo. Bakuluna, stop. Bakuluna, on va soutenir Sikoyo qui n'a pas. Enlèvement, stop now. Allez, c'est là que vous devez comprendre que le gouvernement est complice. C'est le gouvernement qui est complice là-dedans. Pour que Koulouna va sauter. L'État a un temps où il y a Koulouna et Koulouna pose. Allez, Bakina Père. Allez, vous comprendrez encore? Est-ce que vous avez bien compris? Voilà la situation où les Akokende dans plusieurs quartiers de Kinshasa, dans plusieurs communes, tout le monde va millionnaire, va bimi, avec l'argent, succès, il y a Osakanate, Oyo, Bakomona, Tokomona, Nenge, Grand voleur, Salakilelo, Tokomona, Bawa Bimi, Bakomona, Banani, Komonaye, Isaac Kabakaba, Komo Mususu, David Lomata. Lomata, moi Lomata, ndeko Lomata. Oh, stop, famille Lomata, Naomi. Baza Epele, Babinisi, Bakomo, Balobi, Bisoto Sali, nouveau millionnaire. Allez, Bota. Voilà, oh Isaac Kabakaba, voilà le Komona, Batapajo Isaac Kabakaba, Azako Sala, Ezane Tomona Masaro.
tout le monde qui Massaro est libre, tout le monde qui Vital Kamere ministre de l'économie. Mboka nini yo, yaba bololé, yaba senzi, mboka ba senzi, la jungle totale. C'est quoi cette histoire? Toko loba nini? Et c'est ba miso ba finga kabiso, pour ta solo toko mona ke na mboka bakamayele bazate, ya komona makambo bolanda. Bolanda makambo nini za koleka na mabele Kongo, bolanda procès eliga ko banda lelo. Et bolanda. Tina suka bo yoka très bien. Et là, on dit que tant que nous sommes on va doute, mais on peut faire raison tout de suite là. Ah, papa, ça là, on a la raison. Allez, c'est parti. Nalingala tolobi boy. Nous la là. Tolaki tout par la samedi, mais la commande de tout vous allez risquer vos joies. Et c'est conformément à l'idée qu'on vous allez assister à l'avocat. Vous allez procéder à flagrance, vous l'envoyez avec un lobby, et permettre le bureau, ou bien l'avocat vous allez assister, les petits élus de la détention préventive. La liste, il y a comme le nouveau procureur de la République. Les ministres des avis contradictoires à tribunal ont participé. Oui. Bolanda makambo za koleka hii. Bolanda hii. Grave, c'est grave. Bolanda na bokemi nyonso fongola matoi. Tout le monde est con. Mais informé qui va vous comparer le prévenu, na signalaki baavocat te epuis place tozalaki kofre telefone na signalaki baavocat te epuis place tozalaki kofre telefone nyonso bazwaki yave pas moyen ya kosignale libanda po baavocat bazala baya kosoutenir biso bon nayebi te na moyen po bozoloba audience kozala lobi ekozala possible tobi na bango lelo estce bato yango bakozala po barefene biso lobi ebongo soki lobi baye te. Bolanda kake zo Bolanda kake. lokola balobi bareporte mpo na lobi ezala te kende tozozonga boye kuna kibamenase biso mpo toloba susu maloba kaka oyo balinga kuna boyoki yango bandeko bolanda na suka bolanda maloba oyo ngala nomama ngala nina loba boye lokola balobi bareporte mpo na lobi ezala te kende tozozonga boye kuna kibamenase biso mpo toloba susu maloba kaka oyo balinga kuna yoki kaka bamenase biso bebisa biso toloba kaka maloba oyo bango bakoloba kuna. Donc ça dit que il y a des gens qui sont dans la kati ya armée oyo baza na kati ya défense oyo baza wana bazopesa bango consigne il faut boloba boye. Est-ce que vous l'avez compris? Tina nalobi que le gouvernement est complice, Félix est complice, que Peter Kazadi est complice, Hippolyte Kanambe Tango Fort est complice parce que batu na bango ba oyo bazali esika bano bakangami bazotia bango pression a boza kokende tozosala théâtre scénario tozosala mpo mokili mona ke bozokende osamba mais yo koloba boye
yo koloba boye. Donc peut-être ba concile ba koloba pour ni. La grande question est là, c'est bien posé. C'est pour ça que tout le monde interpellé Hippolyte Kanambe, Tango Fort, Félix Antoine Chilombo, Peter Kazadi. Pour na nini batu na bino oyo bazali kuna ba obligé bato ba ke pona ba samba. Pour na nini ba obligé bango ba loba oyo bango ba biso ba ke koloba. Donc ba yeli makam nini ba boy bato ba génome oyo ba mimisa secret. Est-ce que vous avez bien compris? Vidéo oyo ezali preuve. Image oyo ezali preuve ya maloba ya mwana mobile qui a une grande complicité entre le gouvernement au bateau diriger mboka ekolo Congo avec tous ces groupes de bandits. On dit bien nga sikoyo. Bon pesinga raison. Pour mwana mobile ya lobi na est-ce que les tozonga tozonga samba la bisato comme ça boyo kango bien moko le la biso te aloba ke ndenge wana te. Toyo kalsusu kaka mwana mobile oyo na suka maloba na ye ezali. Voilà. Voilà. Merci. Merci pour la compréhension. Je pense que vous avez bien compris. Donc, kuna banane. On va obliger bangoba loba. Oh, kaka ba okene koloba. Voilà, c'est bien passé, le message est bien passé. Oyo mokolo bakeno, papa serna le bakema kamolo kuta. Oyo gouvernement zat la kanti bo mona obilo moko, c'est bien clair. C'est clair. Oyo ezako le kanakati le Congo, le gouvernement a la complice à tiki ba geno nyoso, o bazako sala makamutu bazo sala bandaka ba yeba kiamo. Alors, le lot de théâtre, il y a pour l'accès congolais que oui, ministère de l'Intérieur, ils s'occupent d'ango, la justice s'occupe d'ango, la défense s'occupe d'ango, ils sont tous la carte de complot. Mal message, en tout cas, c'est clair que le gouvernement est complice dans cette histoire. Le gouvernement est sur la vérité. Pourquoi Tinda Banami Banyo, nous avons organes, Tinda Banami Banyo, Congolais. Pour nani, il y a un gouvernement, montagne sans ça pour protéger Bak, Naba, bien à Bango. Il y a un gouvernement, à comment qu'on s'arrange, au émir, l'homme n'a pas qui bien les ministères de l'Intérieur. Les parlementaires, c'est à vous d'interpeller les ministères de l'Intérieur. C'est à vous, parlementaires. Bon, faut interpeller le ministère de l'Intérieur à expliquer pour nani bana ni balo bazo continuer bango de dire c'est que bazo tinda bango que il faut le bakaka boye. Pourquoi? Merci. Merci pour la compréhension. Si c'est bien compris, Nakani Congolais nyoso à comprendre rango naboke nyoso 2 ans oyo basa plus de 2 ans au basalito comme on a bango na ba grand concert nyoso la 4 na ville à Kinshasa, na 4 coins à ville à Kinshasa, na 4 coins ya Congo Mobimba, ben influenceur ba komi belé, o bazo beta tolo avec l'argent na katina na kati mapele kolo Congo tomoni bango partout bazako dominer bazako kobina bazako yemba d'ailleurs ba concert nyoso leka ki mikoleleki bato nyoso oyo bomona ki baleka ki wana okomona bango omoni mwana mobale mususu oyo tola sabino image bomoni mwana mobale o ba encercler wana oyo wana tola sabino ye en image ye wana ozokomona ya avec des costumes na kati na bureau alors biloko nyonso tokobimisa ngo ba secret nyonso. Alors maman lo sako pa ina yo lo sako bandeko bazako yoka yo pone intervention na yo. Pardon, la ligne qui m'a intervenir, excusez-moi, la ligne qui m'a intervenir, c'est la ligne qui m'a intervenir que nyonso wana olobi nga namonaki te nyonso ozolakisa sikoyo kaka kana kokwa oyo nabengi leki na ngai nayebisi ye bato nyonso balakisi bondima te ke bato oyo bakendaki bango moko batindaki bango
c'est batindaka bango baboma bato siko bayebisi bango boloba boye Exactement. nalandaki koloba na bango nyonso nga nazomona c'est batindaka bango nalobi bakongole baza bazoba kaka mbala moko bandimaka na bango bato babomi bamillion de personnes siko bakangi bango batiki bango baloba te calmement nga namoni yango vraiment suspect moyen eza eloko moko vraiment na monde ya bakomona biso toza vraiment basoba likambo antoka papa ozosala mosala ya kitoko continue merci nzambe akambola yo matondo mama. Voilà la situation à kanisi ba mingi bazaki kidiba na kanisi shenolo la kambulusi kimbangu avec la pouya nzambe ya mpungu tolendo afongole biso miso na kanisi mo comprendre na clair. Bon na mo clair sans sert à rien ya ko na théâtre na bango nous bazako sala bo aux résultats mogoté parce que le gouvernement est complice dans cette histoire. David Lomata yewana bozako mona yewana na kati na bigro avec l'argent na maboko wana zo ça la sélection ya batu na ye. Alors tokei siko na détail David Lomata oyo mwasi na ye wana oyo botala mwasi to zo sabino image mususu te esengeli totia la bino image ya liboso e bote la bino na image oyo ya suka bona na image oyo eza ya kala mais botala mwana mwasi oyo boko mona sulelo mwana mwasi oyo boko la toka bino ngo lelo bola kasi komona nominal nomino kondo ozande ko ya nominal tomaro kondo yes na ye tout le soir combien de la première réussite la vie avec la genre comme à là le bilan la cuisine la vie dans la deux filles on a laissé la bonne libère on va gagner donc on a bien laissé dans le bazar je sais que ce mieux on a pris à quand même caméra ça Naomi, monsieur Tambola na voiture na bango. Oui, il s'est Tambola na bango. Basala eloko nini basala na voiture na misi na yo na présence. Bolanda la kala, Bolanda. Balade, vas-y maman ko na magasin pour fonctionner indira Londres na je vais dire Oui. Avec la musique, la musique, on a grande surprise, maman a dit ma gagne. Dans la gagne, on a tissé la glace, on a voulu la musique. Moi, je vois les activités, la femme de les féfiers et tout. Après, on a dit, la soupe à une personne, ça, la chaque fois, quand chaque fois, on dit, on a la marque en face. Après, on a aussi la boucle, on a le choix. On a dit ça, on a système c'est fait la chose ça la police est d'ici camion ok là il faut dénoncer la police ok là il faut dénoncer la bureau de la police dénoncer yo nous avons tenu une opération nous sommes attends bon nous avons moi, je vais faire avec les sœurs, peut-être que vous allez est-ce que tu répondre oui, tout notre talent. La ville au matin, on peut contredire. Ok, ça l'a dit, il faut la zone où le mot normal, le PC combien la radio, c'est $50. $10 à voiture. Et vous l'aurez que c'est ma voiture. Vous avez bien suivi mes chers amis. Bande comment dans son école au Congo, wana Lomata. Lomata, voyez bien. Famille Lomata, ça c'est dire.
Parce que le papa n'a pas dans ma campagne. Voilà, bandeko, pour la kotala, tant que la première éducation, tant que le ma comme besoin de la carte de Congo, boy bakombo, banaya, bazana carte ya masolo pe ebele, ya mabela carte de Congo. Alors, botali bilongi wana, botala. Na concert ya, oyo mwana autre beta mikolo, moi tanga communauté na publicité de botala. Impact oyo, influenceuse oyo, mwana saza koloba, botala ndenga koma. Na nyonso wana, plus de 2 ans, 3 ans, il y a succès à continuer nango, na mabele koloko mboko yo, l'état azali. Alors, la podium, voilà, Azawapi, na podium, wana, et pas y ba musicien bazali. Donc, ils ont réseau. Réseau où surtout la nyama makasi, ba musicien bazali impliqué na kati. Ya minene, mitu ya minene bazali impliqué na kati. Ba konjebele bazali impliqué na kati ya makambo. Alors, plan na bango ezalaki ya oko exterminer ba bantu. Plan d'extermination, tant que le personne n'était épargné dans cette histoire. Voilà la situation Oyo, Ezakole Kanama, Bele Congo, Binomoko Bomoniango, Nyonso, en détail avec des explications, avec des preuves. Oyo, Bisoto Yangote, mais Bangomoko, ba image circulé, tout le groupe Angoto, la Sabinango, Nene Ezakole Kezama Kamuya Kala, et Bandakala. Et Bandakala, l'État, comment Azoaka a demandé la région wanate. Donc l'État a compris preuve ya mwana lobi sur le que kuna ba sa biso ka to lo bakaka ndenge wana. Donc tout lo ba o ba to pesa instruction to lo ba. Ah moyibi ayibi yomu to ya yibi ayeko yo alors avant de le samba yo say non keno ko lo ba o yiba kinga boy et ça moyibi ya solo. Bon, tuna, boza, beya na bino. Matondo ba like na bino, to da kokoba, information na biso to ya kawana pote, to kundo na bino, oyo ya solo, moko na kati na bino, azanga eloko moko te ayeba, réalité, bako sa ye lisusu, lobite, na oyo nyonso, eza koleka, na mabele Congo. Réalité en face, yango wana. Alors, tokei wapi tokei na kati na mboka Mbujimai na kati na mboka Mbujimai comment bato baza ko penser na kati na Mbujimai to ami colonos parce que bango baza gouvernement baza au pouvoir bango ne bazo servir d'exemple na kati na mboka na bango bisengo baza ko vivre kuna to partager un peu ensemble na bango na kati na Mbujimai bisengo nini banzera bato ndenge nini ba autorité to ngami ndenge nini bato baza ko lia ndenge batinda bisata ndambo. Monsieur Kassaya, s'il vous plaît, envoyez un peu de choses à Kinshasa, ou dans les Bandundu, dans les Kivu, les gens meurent de faim là-bas, dans les Bas-Congo, les gens meurent de faim. Vous, pouvoir et à Bino, tourne à Bino papa, tourne à Bino Bakassayen, bon aider s'il vous plaît, bon joyeux Zakuna na Kassai, bon tindra bandeko na Kinshasa, bon joyeux na Kassai, bon tindra bandeko na Bas-Congo, na Bandundu, na Équateur, s'il vous plaît, pour que le monde se mona Bino et l'équipe mini na Katina Kassai. Ah, banabetu bana Kassai, bon sunga ko bandeko mususu. Allez, na Kassai balobini. Président, président, et il vient et vous injurie même que vous avez le poisson salé dans la tête. Nous, toi et nous, qui a le poisson salé dans la tête. Toi qui as mangé 1 260 000 sans rien faire chez toi, ou nous qui t'avons attendu jusqu'à maintenant, qui a le poisson salé dans la tête. Et il dit ça, la population, il dit 5 ans durant, Mbujima, il n'a toujours pas de supermarché. 5 ans. Cette partie-là. Votez, pourquoi on a voté pour nous? Nous n'avons pas de supermarché ici. Et vous verrez pour mon vote pour vous. Il y a des villages ici, on demande parfois des petits ponts, juste pour les piétons et pour les vélos. Il n'y en a pas. Dans vos villages là, les gens pour aller d'un village à un autre, ils passent à travers les eaux, les obligent à marcher sur les eaux. C'est vrai ça. Alors vous pouvez mettre un petit pont là qui ne vous coûte rien dans vos 1 260 000 que vous avez recueillis, a changé grâce à vous en Mbujimai. Il a changé grâce à vous à Canaan.
Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Mouniditou? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Louebo? Qu'est-ce qui a changé grâce à vous à Mouika? Rien. Vous venez pour mon vote pour vous. Et il y a des villages ici. Moi je pensais, je vais lancer le message, je pensais au Kasaï de nous envoyer quelque chose de Kikuit. Chez nous, il n'y a rien, il n'y a pas de pont. Chez vous aussi, Michel Kassaïen, chez vous aussi, il n'y a rien. Dans vos villages, dans vos petits villages, il n'y a rien. Ah, Michel Kassaïen, arrêtez. Arrêtez de mentir comme ça. Les Kassaïens, Abbé, Blaise, Kanda, arrête de mentir. Monsieur Blaise, Abbé, arrête. C'est votre touriste au pouvoir, non? Abbé, c'est quoi cette histoire? Ah, monsieur l'abbé. Donc tout ça pour vous limiter au Sengabino. Pour vous limiter au Sengabino, Bishop Bategi Kuito Sengabino, Bishop Bategi Quartet au Sengabino, Bishop Bataba Congo au Sengabino, Bishop Bategi Kinshasa, il y a un zélé, zélé, militaire, bonito Sengabino, qui a besoin de l'advance. Ah, les Kassaïens, vous êtes quand même gentils, hein. Vous êtes gentil avec tous ces autoroutes, Grotsiel, Togikuna, aéroport, Miloko, Bene, Togikuna, Soki, Louchelou, Soki Vanini. Ah, arrêtez. Arrêtez les Kassaïens. Arrêtez les Kassaïens, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de pleurer comme ça. Les Kassaïens, c'est votre tour, non? Ah, Banabetou, Banakassai. Banabetou, Banakassai, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On vous a tout donné, on vous a laissé le pouvoir. Vous êtes là au pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez la chose que ça ne va pas chez nous, ça ne va pas chez vous. Alors, vous êtes au Kenya. Hein? Tu vas voir les gens qui vont tout le monde. Tu dis que tu dois faire du sida. Tu dis que tu dois faire du sida. Bana baluba, bana betu, abu betu. Ah, bon arrêtez. C'est grave, Bandeko. C'est grave, c'est dit jamais vu. Tout le monde a noté, tout le monde a noté, autant qu'on vit la carte de Congo, tout le monde a noté, mais tout le monde a vu les bosso, il y a solo qui est battu de la zone au Cameroun. Est-ce qu'il y a solo? Les gens les caractères de Congo, les amis, c'est pour des questions. Ah, pas grand qui tourne là-bas, pouvoir y a bango. Et bon, parce que consommation de l'île, ils ont marché la carte na Barabeto. Il y a un moment que tu sais que la Vandi a zone tu sais que la zone regretté. C'est la sécurité. Tu sais que la zone regretté le bien Mawa. Tant que je n'aurais pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurais pas réussi mon mandat de président de la République. Et j'ai toujours dit ça. Tu sais que la zone regretté là où il est na kati na Malili na Tombo, na kati na Bakanvo, na kati na Belgique, tu sais que la zone regretté alors ah bano batinga wana kati na Malili na zo kufa na Malili boye bakeko mbeba serikali mo kuna biloko eliminati po bakosa ba Congolais ke bambeminga kuna nazala ngawa na zone la wana kati na Belgique wana kati na Bakanvo. Ah, Tshisekedi mawa Tshisekedi. Wala bandeko bana some ko Congo tokei wapi tokei na kati na mboka wana toleki na mboka ba comédien, toleki na mboka ba aventurier, toleki na mboka ba suceur, toleki na mboka ba fainéant, toleki na mboka ba miyibi, toleki na mboka ba voleur, toleki na mboka ba suceur, tokei soko na ba mboka ya bato ba personne intègre. Tokei na ba population intègre. Oyo bazana mitu eza kosala. O mitu eza kosala ba pana bango bazo koloba nini. Alors, Tokei, allez bolana. Mais pendant que vous étiez dans la rébellion, vous avez été financé par qui? Pour ce qui me concerne, oui. Moi, je n'ai jamais été financé par personne. J'ai pu, par la grâce de Dieu, organiser sur la base de mes valeurs intrinsèques et sur la base de ma légitimité que j'ai de par ma communauté, qui a aussi obtenu des armes avec ses chameaux, avec ses vaches, avec tout le reste, pour les organiser et les mettre sur le chemin du salut, qui est celui du Mali et de la République de l'unité nationale. Par contre, ceux qui sont arrivés de la Libye
effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange de Al-Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures, l'a dit, oh, il n'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a dit, en fait, il ne cache pas ses mots. Alors, lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous, en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inspirer dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous sommes. Donc, c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue. Exactement. C'était vraiment un marché de guide de la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses, alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Les représailles, pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabrimon n'a pas peur de mourir. Il y a plus de représailles que vous pensez que s'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Personne n'a tué le grand profit. Tout le monde a fait. Donc, ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Donc, je continue un peu cette histoire. Donc, on en était là. Alors, ils ont encore triché pour que Boubou Sissé revienne. Boubou Sissé s'est investi, il s'est mis à 4 pieds pour aider la France et faire revenir les anciennes pratiques, encore le peuple à l'IEC. Et pourtant, jusqu'ici, la grande messe n'a pas coupé un mot. Ils ont observé dans la douleur, les gens Ah, voilà les gens qui réfléchissent. Voilà le peuple qui raisonne. La situation qui se passe chez nous, et où ils ont le monde entier, ça ne nous enseigne rien. On continue à vivre comme si on était encore en Moyen-Âge. On continue à vivre comme si c'était avant même l'indépendance, votre choix de l'indépendance. On raisonne, oui, les Français, les Nino, oui, les Américains, les Américains, c'est comme les Makamozo, les Kawa. Qu'est-ce que oui, les Américains vont soutenir Nani pour l'élection. L'Union européenne va Nani. C'est ce que les gens qui réfléchissent comme ça, ce sont des intellectuels. Des intellectuels qui s'arrangent pour que nos obédients passent derrière les Français, derrière les Belges, derrière les Allemands, derrière les Américains, pour nuire au Bango. Et vous voyez que les Américains, les Français, les Occidentaux, jamais, je dis bien au grand jamais, il n'y a qu'en Afrique pour l'intérêt de Africains. Bande de connards. Bande de connards aujourd'hui, vous finissez Afrique à cause de vos bêtises. À cause de vos sottises, à cause de vous autres. Et vous êtes intellectuels, bande d'escrocs, de voleurs, de médiocres. Dans vos têtes, il n'y a rien. Acceptons. C'est nous la chance pour eux. Parce qu'ils viennent de pays de chiottes. C'est des pays du trou du fin fond de l'Afrique. Ok? C'est nous la chance. C'est de vivre dans un pays blanc à haut quotient intellectuel civilisé. C'est nous qui sommes la chance pour ces gens-là, pas l'inverse. Parce que s'ils étaient de si grande valeur, ils construiraient leur pays. Ils ne sont pas capables. D'accord? Ça fait 60 ans qu'ils ont l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les Africains, dans l'indépendance? Zéro. Les infrastructures qui tiennent encore la route en Afrique de l'Ouest, c'est des infrastructures construites par les Français. Heureusement que l'homme blanc est allé en Afrique pour les civiliser, construire des bâtiments qui tiennent la route, mettre l'eau courante et vacciner les petits Africains pour pas qu'ils meurent du paludisme. Ce qui a fait en sorte qu'il y a une explosion démographique en Afrique, c'est parce qu'on leur a apporté des soins médicaux. Donc les Africains devraient plutôt remplacer l'homme blanc. Évidemment, ils ne sont pas capables de le faire. Ils pleurent le racisme, le machin quiette. Bon, si on était si raciste que ça, déjà on les empêcherait de venir ici. C'est ridicule. Des insultes, là c'est à cause de vous. À cause de vous, Tshilombo. À cause de vous, Peter Kassadi. À cause de vous, tout l'entourage de Félix Antoine Tshilombo.
vous êtes des intellectuels. Voilà comment ces gens-là nous incitent. 60 ans, vous êtes venus là. Oh, je vais déboulonner Hippolyte Kanambe avec son réseau. Hippolyte est là, circule librement. Raïs. Ça me dit quoi? Et mes chers amis, c'est toujours circuler. La bino, vous avez Toyini Bino. Mais Toyini Bino, parce que vous avez son son. En regardant des images pareilles, ça fait mon délo à fin à biso. Parce que c'est vous autres, parce que vous obéissez. Non, finga bango. Baza ma bande de connards, finga bango. Ça n'a rien. Et voilà. Vous êtes là tous à la querelle. Payez la bino est un problème. Tout le monde est failloulou. Tout le monde est matak en polo de tout le monde. Tout le monde est docteur Mukwege. Tout le monde est bagnon sur Moïse Katumbi. Bango so fayulu na simana bango yo Congo le Kolomboka simana bango non allons voir allons en France allons en Belgique allons en Allemagne il faut voir les parrains mais tu es malade vous êtes des malades quel parrain et bango parrain bango banani est-ce que vous réfléchissez pas dans les bilans va souffrir dans Kamoyo regarde des insultes pareils mon fils a été. On ne cite pas ces blancs, il a raison de les dire, de nous insulter comme ça. De nous insulter que ça fait plus de 60 ans que nous sommes là dans les mêmes bêtises. 60 ans que nous faisons les mêmes bêtises. Oui, moi je suis politicien. Moi j'étais à l'université, je suis docteur, je suis ingénieur, je suis professeur d'université. C'est moi qui va diriger ce pays. Bande de connards. Quel pays tu vas diriger? Quel pays? Hippolyte Kanambe était là avec combien de diplômes? Et l'autre qui est venu, qui cherche à être là encore, Maurice Katumbi, il a combien de diplômes? Félix Antoine Tshilombo, il a combien de diplômes? Mais ils sont là. Bah, diriger avec les Tutsis rwandais. Ces gens-là de la communauté est-africaine. Il y a combien de docteurs? Il y a combien de professeurs entre Bango? Mais regarde comment on manipule les Bino. Comme des petits chiens. Ça veut dire quoi? Bande de connards. Vos enfants vont souffrir à cause de vous. Tous ces pots cassés, ils vont payer. Ils vont payer les pots cassés. Beaucoup moins, c'est ce qui va arriver. Beaucoup on a fait du mal à nos enfants. Tout ce que tu as souffert, à un moment, vous allez souffrir. Comment vous êtes en bana, comment vous êtes en ndumba, comment vous êtes en soda, comment vous êtes en nyonso, bana soda, comment vous êtes prostitué. Nyonso à cause de vous autres politiciens. On attend 2023. On attend les élections. Quelle élection vous attendez? Pour vous insulter encore comme ça? Vous avez des élections. Pour vous finir la mission de Mindele, pour l'élection de Bango. Élection, c'est l'Occident. C'est Bango qui va choisir. Bango va faire sa moderne. Donc, pour la bilan, l'insulte, ça va continuer. Ces insultes, ça va continuer pour vous. Comme ça, on dit, bah, oui, à Soroto, c'est quand même des démocrates, acceptons qu'on nous insulte à cause de vous autres. Ah, papa, maman, en tout cas, ils passent, mais comme tu as vu la carte de Congo, mais nous sommes avec vous. Voilà, mon Dieu, la sécurité, fingi biso, pour être, na oh, nous sommes bien aux sala, il y a toujours sur les sites, pareil. Alors, ezali ne bino bato boza en terre ya biloko wana nyonso oto vivre na carte de Congo. Alors toke na lombango toke na oyo ezakoleka na kati na mboka Ukraine ezali na actualité tu sais gato pesa bino nyonso zo le kana monde toke na kati na Ukraine. Na Ukraine ba le kuna situation ezali ya ko sakarate na kati na Ukraine ba mindele ba baki ba saraki offensive ba tellement ba récupérer ba mboka. Où en sommes-nous na oyo nyonso mindele basaki peut être récupérer bamboka na bango oyo nani Rissi aboto la nyonso tokende reportage na katina Ukraine Tolanda toana 3 vidéos 4 vidéos auto la bino oyo za koleka na katina Ukraine. Alors total en réalité nini eza koleka na terrain. Et puis ça, batoli, la biso nyonso, autre za ko mona o za ko ya liboso po te zali na kati na Ukraine. Boli bisimo ke po te vidéo voilà. Les chars occidentaux livrés à Kiev sur le front et qui sont les pièces maîtresses de la contre-offensive ukrainienne. Les hélicoptères en question, les voici. Ce sont les K-52. Ils sont fabriqués spécifiquement pour détruire les chars.
le modèle est entré en service au début des années 2010. Il est donc moderne et il est capable d'atteindre des cibles à plus de 12 km. Depuis plusieurs jours, le ministère de la Défense russe publie de nombreuses images de destruction par ces hélicoptères. Regardez d'abord celle-ci. Nous sommes dans la région de Zaporizhia et d'un coup, regardez sur la gauche, le missile est tiré. La cible, eh bien, c'est ce char. Regardez qui roule sur cette route. On distingue le missile tournoyé et qui vise le char. Quelques secondes plus tard, vous allez le voir, le véhicule explose. Autre image. Cette fois-ci, c'est un char Bradley américain, donc livré à Kiev, qui est visé par un autre K-52. De toute évidence, regardez, le tankiste a compris qu'il était dans la ligne de mire de l'hélicoptère. Il roule sur la gauche, il essaye de fuir, mais c'est trop tard. Quelques instants plus tard, vous le voyez, le char est détruit. Des images comme celle-ci, on en trouve des dizaines sur les réseaux sociaux partagées par les comptes pro-russes. Elles montrent que la flotte d'hélicoptères russes fonctionne à plein régime. Et Vladimir Poutine, même le président russe, a confirmé mercredi, allant même jusqu'à demander une prime pour les pilotes à chaque cible détruite. Écoutez. Не помню, он за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч наши выплачивают. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Несколько подбито с помощью авиации. Вертушки очень хорошо работают. И, кстати, огромное спасибо летчикам. Герои прямо. Настоящие герои. On a donc des vidéos, une prise de parole du président russe, mais on ne connaît pas l'impact en perte humaine ou encore matérielle de ces hélicoptères sur le champ de bataille. Alors là, on parle des hélicoptères. Qu'en est-il des avions? Est-ce qu'ils sont également utilisés? En tout cas, selon les renseignements britanniques, oui, les avions de chasse russes sortent de nouveau dans le ciel ukrainien. Au cours des 2 dernières semaines, indique-t-il, il y a eu une augmentation des sorties aériennes de combat russes, en particulier au-dessus du sud de l'Ukraine. En réponse. Voilà, bandeko ya solo makambo ezali koleka na kati na Ukraine. Voilà la situation oyo bandeko ebele bazala besoin bayeba pe ya solo oyo eza koleka na kati na Ukraine. Alors, occidentaux baingisaki ukrainien na kati na bolo na bozoba ukrainien lelo baza ko regretter nyonso baza ko proposer bakende eza ko réussir te échec na échec. Tolanda mosusu nini eleki na katina Ukraine ezali image batindeli biso ebele pote. Les Russes continuent d'harceler l'armée ukrainienne depuis les lisières avec ses lance-grenades automatiques. Leur offensive est annoncée depuis 6 mois. On a eu le temps de se préparer, nous ne sommes pas des imbéciles. On surveille en permanence. Et dès qu'on repère une approche, on appelle l'artillerie qui frappe partout devant notre position. Un mur de feu entretenu par l'artillerie et par l'aviation. L'armée russe communique activement avec ses vidéos et tente d'imposer le récit d'une offensive ukrainienne qui patine. Recours à toutes les armes, des plus sophistiquées aux plus artisanales. Rendez-vous dans un blocus sur le front, avec ce volontaire. Sois petit. Regardez, le drone seul, ce n'est qu'un jouet. Mais on ajoute cet explosif. Avec sur la défensive, les Russes continuent d'harceler l'armée ukrainienne. Voilà, bandeko oneza koleka na kati na Ukraine ya solo kuna opesi mbwambwa boyi moye ya kosala ezate bango nyonso mayele sili bango. Alors image ya suka otv mokona lelo pona oza koleka na kati na Ukraine. Charles Léopard, on le disait, allemand, des blindés américains aux mains des Russes. Oui, les nouveaux trophées de l'armée de Vladimir Poutine, ils sont censés aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive. Les experts sont formels, l'armée ukrainienne a sans doute commis une erreur de stratégie, mais ça n'en met pas en cause pour autant l'ensemble de cette contre-offensive. Explication avec Eliazar Toulon. Des véhicules blindés à l'arrêt sur le champ de bataille. Sur ces images publiées par le ministère de la Défense russe, on aperçoit des soldats découvrant leur prise de guerre. Sur ces autres images filmées peu de temps avant, on découvre au moins 9 chars de l'armée ukrainienne laissés aux mains des Russes. Hier, Vladimir Poutine a revendiqué la prise de plus de 500 véhicules militaires. Si les
communiqués par le chef du Kremlin paraissent exagérés, l'erreur tactique ukrainienne, elle, semble bien réelle. Là, ce qu'on voit sur ces images, en tout cas, c'est une unité qui n'a pas pris de distance, on appelle ça des distances de sécurité, qui est vraiment collée les uns aux autres et qui constitue une cible relativement facile. Une faute stratégique à l'impact limité. Ils n'ont pas été bons sur ce coup-là, clairement. En termes militaires, c'est pas grand-chose. En termes médiatiques, politiques, de communication, c'est clairement une catastrophe pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky avait lui-même admis que les offensives au sud et à l'est étaient difficiles. Toutefois, hier, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a fait état de nouvelles avancées. Oh, c'est grave, voilà la situation qui se passe dans la Ukraine. Voilà, désolé, mais les Ukrainiens pour foutre oyo makila na bango ezako sopoma na katina Ukraine ya solo poete bozangi koyeba bazako landa ba américains. Il faut le dire clairement que les Américains va induire ba Ukrainiens comme les Européens nyoso en erreur lelo bazali koyeba te par quel pied danser. Ils ont tout perdu, plus de 500 véhicules et chars banini nyoso, comme la Russie nous disait tout le temps que ceux qui rien à biloko wana bako brûler en haut. Et voilà, ils ont tout brûlé. C'est ça les images. Ezako laksango kia solo ke ba kumbi nyonso oyo bazoko tango kuna biloko nyonso ba rise bazako tumba yango. Alors un petit sourire mouke pona détente mouke na ba image moto tiela bino la famille Pérez. La famille Pérez, ceux qui vont sauver la Pérez. Alors famille centenaire. Batumioso, na 4 familles Botamobimba, il y a plus de 12 personnes. Basko Kisi est né na Bango 113. Les autres, Bakomi, na 90 ans, 93 ans, Bango Nyoso. Total à Bango. Voilà, vraiment, si le mingi na libota mobimba, il y a 12 frères et sœurs, bango nyoso babandi, le na bango 113 ans na kati na mokili, bango nyoso baza ko tambola, bonne bomoni bango, batelmi wana batamboli wana, bazo présenter bango na salle moko ezali vraiment lokumu na bango na libota na bango mobimba. Voilà, bande ko bana solo ko Congo a solité tout ce qui on a l'information na biso lelo nzamba pambola moko na kati na bino esika ozoyi na mabota na biso nyonso nzamba pambola biso matondo epai na yo papa na biso muta na biso MKN matondo losaka epai na yo mama na biso ana lusakweno matondo losaka epai na papa na biso Michael pardon losako matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo pe losaka epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo epai na yo papa na biso Benjamin na kati na États-Unis d'Amérique matondo epai na yo papa na biso Ndongala na mama na biso mama na ngai na lobaka mikolonoso mama Jolie Tumba losako epai na bino bandeko nyonso matondo epai na papa na biso Willy Kainga losako matondo epai na yo mama na biso Banza Fatou Banza matondo epai na yo na libota na mobima za mapambola bino
matondo losako epai na bino bandeko na biso bonso oyo tomoni mama meje na biso na kati na Angleterre matondo nzamba pambola yo na lisumi na yo nyonso osungaka chaîne na biso matondo epai na yo papa na biso makangu na kati na Belgique ya solo tozana bate belete basungaka biso ya solo bolimbisi Belgique maboko makasi eleki bango mingi epai na bango ezali te papa makangu matondo epai na yo na kati na Belgique. Le reste ezali bandeko na libanda matondo na bino nyonso olelaka biso losako epai na yo ndeko joie vie losako koko bokechu amo losako mama sani shungu losako epai na bandeko nyonso mama kela lemba losako na bino nyonso bakombo emataki liboso matondo losako epai na yo papa na biso Pierre Kimbondo losako matondo epai na bino nyonso ya solo tokutani mokolo na lobi nzamba bakoko na biso pambola moko na kati na bino en tout cas mokolo elamo na kanisi bo comprendre bien oyo nyonso akoningisa makati ekolo Congo totie bino tofixe bino ya solo mingi bazaki na bobungi mais comme ça vous comprendre que baza makambo nyonso ezali gouvernement ne cherchez pas hier ezali bango ne bato bazali kosala baventiro nyonso mpona koelimine bino mpona koexécuter bino mpona koextermine bino losako mama bijou kizinga losako papa Pierre Kimbondo losako na bino nyonso bakombo ekimataki liboso nzambe ya bakoko na biso apambola moko na bino papa na biso pekose basongele tobosali yo te matondo epai na papa pekose basongele ale tokutani mokolo na lobi ingeta ibobo